Nanga religieux za business do basala ngo po ba kongola bambongo omona mutu azaka mi continuer sa ba religion na président lobité na tangi ko mote na bi bolandela ba mi continuer sa ba religion bomona bango ka baza ba patron bandimi na bango nyoso baza batapasi mais siko mi continuer so na lobi na loli mutu te mi continuer so baza na ba religion o baza ba tete ya ba religion wana bango ka ba memi na bango basaki mutu aza pembene ko sapato se nzuluki chemise e kauki mais il y a sa patron quoi azana bandaku azana basi azana mais yo za pembe na ye soko lingo ko mabe pe fa apeso mo stratégie yo pe ko ma pasteur ici koza oka yebaki ke bible eze loko ko memi na biso quelque chose e ko pesa biso mayele nguya mondele bible na banga noteka bible mo ina na $10,000 comme ça moto boinda ko somba ngote sote poso ka sombi yango a usa sagesse mondele atikela biso bible au fele pour détruire. Pourtant, on y a la sagesse au coca au bundana. Au co bêta même au cobo même moto a la sagesse. On a pensé na sipela na batu amela diamba. Ngavoma na sipela na batu amela diamba parce que diamba peut sa sagesse mon ko comprendre onté. Comme la diamba ça bien makasi. Mais là on a ndé moko ya modération. Mais là on a ndé bien diamba za matiti na biso amboke fungola ka penza mutu na ebisio okozona ba rêve. On va encourager batu ba mela ba diamba. Na ndé modération. Parce que batu muso ba mela cigarette ko détruire bebise ba foi et puis c'est cancer. Mon contraire diamba za matiti. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Rachou la caramel check c'est pas pareil. Bote bandeko balandi ya émission na biso tokota na mozindo na wende émission tokota na mozindo ezaka na chaîne moko Correcteur News TV. Correcteur News TV ezaka pour apesa ba actualité nyonso surtout mais en vrai sens na yango pe na bosolo na wende toni to découvrir nini lelo toni to découvrir gashola kameto kiti awa poto so na mama Congo mwana moko ya mwasi mwana Congo congolaise diaspora congolais ayi na Congo na Kinshasa précisément akiti wapi akiti na Masina etina Masina eloko etike biso eliko mona olengi na yeko sangisa kuluna tobiki bakuna baba to moko très dangereux o le ba pesa batu passe belé ko beta ko kata ko zoka ko boma pona ko yiba ba bien bato mais mama wana mwana Congo nde babenga ye ya kuyelu bakembisa ayi bon ko sangisa bakuluna apesa bango bolingo avant bango kimia atikisa bango musana bango ya mabe wana ekikuluna nde to mituna pe to yepa na expliquer biso vraiment alors ya large ni epoussier aya penza tika kuna libanda mboka pesa vendre en Allemagne aya na Kinshasa kwa ko sikisa musala ba kuna pe espoir nini to pe assurance nini oya ko pesa bakula parce que tu kuna pour l'antique musala kuna c'est pas une mince affaire parce que même gouvernement si le loko ko tikisa bakula musala bango ikula te po toko mo lengeni toko diffuser ba information ko le ba bomakiawa le basala kinini donc gouvernement to umeli na ba mauvais traitement ya bakulu na oyo to mona ga likofi yaka opération likofi kanyama bona boye et si la te kulu les akaka ka songwaye général provincial ya Kinshasa aye même ti le to continue kana bakulu na ya bakembisa ya kuya lo mama Congo aye albo kasi neza pasi sa kuluna na Kinshasa totuni na makasi nini qui est derrière elle nani azana simanae liboko nini oya kopesa pour que bakuluna bapesa ye liboko ngo ba yamba ye o ba yo kaye na mambo ya ye na ngopo na nini et puis pourquoi ye aponi kaka ko ya kosunga bakuluna po to yebike lelo ba ONG belé bato ba ya muté malam bazana misale be mo mutu ya to école azo bana mikela tangisa muso ba centre de formation azo ba fille mère apesa bango misala la bango ndeni ko tonga peut-être ndeni ko lamba tout ça et tout mais ye akeka nga bakuluna to yebite ye pe kuluna to ndeni azana église nini to ni azana ma pasteur to ni boyo kaye ya boleto kota tellement que zali point de presse oyo ezali bongo organisé par l'association de presse en ligne en Congo appelle ko la mokuse malgré bana matanga ya ko mo ande ko na bango moko akufaki cameraman Jani célèbre bandimo selon la maman Congo expliquer biso en leur lâche pour la ligne à Kinshasa. Si tu sais d'où tu viens, tu me sauras d'où tu pars. Si cette note, nous débutons notre émission Face à la presse, une émission conçue par les professionnels de médias de l'association Presse
en ligne du Congo, en sigle APELCO. Les autres, il y a Mama Congo, il y a Kouyalouba Kembisa, Moko, il y a des combattantes, ou des messages beaucoup bundila, école la biso Congo, ou des messages beaucoup bundila, valeur africaine. Na yango to se permis to lobela, émission la biso na le côté la biso lingala, photo solo pena bien na Mama Congo, ba yo bazali bana mboka, ba yo bazola na biso na ba chaîne na biso ebele ya association APELCO, ba meka pe ko comprendre biso souci ni auto za na yango to souci ni Mama Congo ameni biso. Na yango Mama Congo bana na ma exposé muke auto koyeba éveil wana ya religion africaine iwuteli wapi bit to objectif ya religion africaine ozo bundela iwuteli wapi na sima ba question monsieur ekoya. OK. Botemi bande ko balandi ngai kombo na ngai ya ko ya Lubakembisa. Donc ndenge mbuta uti ko benga mbuta bonganya lobi Mama Congo. Donc nazali mutu ona bundelaka mabele na ngame na mboka bapaya. Donc na bundela yango pona ba valeur culturelle na biso, tradition na biso, il faut vraiment toyeba yango parce que ezali pona ngai ezali moko oyo et détruire mabele oyo. To bosani oya biso, to bosani ba valeur na biso, to comment osepela mingi na oya bapaya, yango na e baby biso pe échanger peuple oyo comportement, donc yango souffrance eza. Donc yango nga vraiment na bundelaka mabele pona ete peuple azonga na ba valeur na ye. Donc yango wana na bandi yango banda bomona nanga na bandi bitumba o banda kala eza pona lelo ya libosote, donc na bandi yango banda kala yango musana te ko sala ti kino peuple akufungola miso na ye ata eza pasi ndenge nini balobaka ta boto eza molai tongo esuka na kotana. Donc ezali na moko o tongo ekotana po na bamboka bapaya pe komona bango ba développer lelo ba uti na souffrance makasi po na bazwa stratégie ya koya kokosaka biso na Afrique po na kobotola biso richesse po bango baketonga bamboka na bango. Donc alors biso pe ne tokena na bamboka na ya bango il a fallu kito sala ndenge lolenge bango basala na mboka na biso ba koyiba ba memi pa na bango biso pe tozako na poto yiba keke so mayele na bango po biso pe to mema aw yango na lolenge tozai ko sala moke moke o pezali posa na ngana zai ko sala ki ya koyiba ka mayele na bango po na peto ya kotonga mboka na biso. Donc na bundela mabele ingeta Mama Congo obundela mabele kasi okoye ko bundela mabele te na kozala na ba région mususu na ba région chrétienne musulmane mais yo poni otika ba région wana okota région mususu pourquoi cela qui changement wana changement wana ezalaki par rapport ya lokuta ko banda bomona na ngana bana ko mona ke bible eza na lokuta ebele ba religion ya bapaya na mabele na biso ko banda bomona nazaki pena mokeme na ndo mona ya trop de choses ezaki normalité. Comment ça fait-il bolo bana batoke mutu moko akufa ko se kwa kalate ase kwa kate Jésus viendra bientôt ngo bato ebele bazeli bakufi ba monité donc type bato bakomona ngo ba ozalaka te parce que tant lobi na mutoke oh j'arrive bientôt j'arrive donc laxi ki kalate na zoya mais ce ko kalate wana ekota na mitwa bato pona bango ke bientôt wana donc ti toza bo génération na biso ko passer génération ko ya ba banolo ba ka Jésus viendra bientôt wana ko kakate donc yango na ko komona makambe bele donc exemple les bele on a mona ke pays na biso ezali pays ekoti na christianisme pona nga ba religion nyonso eza mensonge eza business donc lokwa toza na pays moko christianisé donc yango nanga na temela mingi bible donc eza lokuta yango eza moko ya bitumba nanga moko ya bitumba na yo bible eza lokuta mingi mais kasi Mama Congo est-ce que lit na yo ndenge ozo memela ngo bongo est-ce que oza déjà na moi ba récite moko boye ina sala ki boye na lobaki boye moi bato ba demakinga est-ce que ba récite ezali par rapport ya masolo na yo na lit na yo. En tout cas, réussite ezali ndeka toloba eza facilité parce que ton peuple akosami ko banda botami na kimokolo na epoka koloba ne eza kwa muto moyo yebi ke o azaka mama na nga o azaka papa na nga tango koli okomi na 40 50 ou bien 30 25 ba yebi so ke aza mama na yote na kanisa to yebi ba trouble wana surtout biso na mikina poto to yebi nde bana vraiment ba komaka na kanda makasi ko yebi se ke parents oyo kanisa ya yo aza ya yote. Donc eza pasi ko yebisa moto ke omoni religion yo botami nango okoli nango mais bakosa biso eza lokuta eza mensonge donc eza vraiment choc pa batebele mais toza na ba témoignage ya batebele o pena na ba message na biso na ba message ya ndenge na ndenge ke bato pena balamuki o bazolandela makambo etali bokoko na biso donc réussite eza moke mais male mbeto komaka male mbeto komaka kaka to mona ki ona kid otiki mboka no pas ozalaka kuna na Londres okomi bongo awa na Kinshasa objectif nos ani ana kaza Kinshasa donc posa na ngai ezalaka komona nde na otoloba tant que Mama Congo mobundeli mboka nga na bundela mboka na nyonso so mabe ezali en tout cas na lobelaka mabe wana nyonso keke so na dans tous les sens donc na lobelaka
siko na bane koyoka à chaque fois koyoka kaka ki bakuluna makambo mabe ko boma batu même atanga moko to na eki dernièrement na yaka ya suka yaka na 2013 à chaque fois son ina tama faut ba na sala attention na libanda bana mo mabe bazawana ba okata yo baninga musu bazoya pe bazonga yo ko bakati ngai donc ba tozana ba souvenir rebeli ya mabe oyo koyoka na kombo ya bakuluna vraiment na mutu nangeza kateke neti ke ona sa quelque chose pour na bakuluna za kate malgré koyoka tout ça ezaki na ngote mais to na banati kaka ke na kena no Congo nga bit nangeza laki na kena ba pays oyo na ba mboka oyo na ba village oyo ba na be qualité pour na kotangisa bana ba yeba religion na biso ba yeba tradition na biso même ici ba to sangisa kona ya bapaya mais quand même ya biso fo bato ba yeba yango histoire ya Congo au lieu que ndenge batangila ba histoire ya bapaya nde batangisa biso na ba classe ba histoire ya bapaya. Allez, siko makanisi nanga de yaki ko ya nangeza ki fo mingi pona ngo mais siko ya 2 jours avant na ya ndi na ya kozwa message oya batamolimo baza kati nanga namoni ba ola kisanga bana oya bakuluna o bakata ka batu nebi me engulu bani makambo na omona donc ki ndela makambo oyo talaka oyo parce que ezali moko oyo ezo détruire mabele et ça salité na kata mabele donc on a lamuki nabi na yebisi pe bato na koya yebisa ndeti ya muya makapa ina pesi bambote sikazali na miko solo na bitala makambo bakuluna oyo abinanga ko bita masolo anti bana na bako okokene pour sauver bon ba boni yo bana na baza bana mabe ko mekate longola na mutu ngabi menazio na ndenga molimo abinanga bon loko zo na ndenga molimo siko to sa ndeni ngabi bon tota na makambo na miko benga batu na Congo na miko tuna bon soto banda onde nini pona to meka kosunga bana donc yangwana ezaki donc deuxième chose ya makambo ngana yelaki premièrement ezaki ki na salisa bana o bazangi bekol na ba village na moi possibilité na ya muke na muninga ona utolo ba ya makapai nde to sunga na muke après nde nini ya ba projet bakuluna nde yaki koya donc on paye yango to koti na kati ya sauver bango o ezaki lokwa ke kozala pasi ba ko kuto yamba bilote ba okata bino ba sala boyeme ko mona ke message uti na kati ya molimo o ya bakoko ya mabele donc bana wana ba yamba kibiso nesengo na kanisa yo poza moko tozaka nona makambo yango o mona ke bana moko ya bilongi moko ko comprendre te ya kanda mais to ba moninga devant bango ba mikitisi na boboto nyonso ke bana monde ti bazozela mamani na yako ou bien papa ni na ko ya devant biso po ayoka posa na biso donc yangwana esengo nangeza ke bana na bayoki pe na malembe za pasi mais to ko kosunga bana wana ya biso ba garde funi note poto yebi bakuluna wana malamu koleka yo muto vanda na mikili ya poto oui ba garde funi note pona kosangisa bakuluna eta bapandisango ya investigation to yoki ke bayiba ki o téléphone pona ko bleir yo oye posunga bango me bayibi ona no téléphone ba garde funi note parce que atana butu bana wana so ba moni ba lobaki pesa biso mbongo na moya za na ngwe bele to kata eto zwa mbongo yo ba garde funi note pe qui est derrière toi bagarde funa ngezali bakoko bato molimo bakote kati na yo pesa nga makanisi wana kina kinde ko sokola bana wana miso na longola bango mabe wana na pesa bango bolingo po bango be balakisa bolingo batiko boma bandeko na bango donc baza bato molimo balatanga baza kati nanga ndeto sabo bato molimo bazali makasi soki bazate nga na soya na yote donc eza bango mutu balobisaka nga na loba bate na kasa boyebi ba pasteur na bino so bobengisi ba vanda ba otia bible o no so ba loba yuta kati na bible mais yo question so tuna nga na otanga ngote na uta na mutu alors mutu o ezali sagesse so uta kati ba koko o mabela mabe bakolo mabele o to vanzili mama Congo ba chrétien baza na bible comme livre sacré bino siko livre sacré mbizani biso to za na livre sacré te na kanisa boyebi ba koko na biso ba sala ka tradition o ba lobaka to sala ka tradition o ya kotanga te bakoko basela kotanga te kotanga eza makama mindele makama ona onzo loba bible to batie bible la kisi ba ola sabino mayele moko mundela na mayele nyoso ifatanga ngo mundele mayele nyoso fatanga ngo na papier mon contraire biso mayele na biso eza intuition biso to yeba makama na koyeba boy na moto donc normalement biso okokote ya moto ka bomelelo koma o livre wapi livre parce que moto moyi azali tango lo l'accès loko bo opesi micro oyo lobité longo la micro tuno ile oni na remplacer wana eza nyoso aveuglement o monde la kotisi biso na moto au contraire biso bato moyindo moto na biso eza makasi ne baloba ko bomi koko moko ya village et la kiso bomi li gablo mo bien parce que sagesse c'est kei alors koko wana soko ke na village moko ya oyo bayebi makambo ki bo religion ba payate o banzo tu na yebo koko na biso la kisini koko wana ko pesa o sagesse moko akotanga ngo esika moko te
abando peso ka bandu ko loba lokwa nga na loba abando ko loba basala ka boy po lia malamu po mumela na mokili il faut ça bo mais na mundele ye nyonso fotanga na bible même ata ko lamba fumba ye biso fota 1 cuillère à café ya nini ya mungwa fota soupe donc nyonso eza calculé parce que bazana mayele o ba yibi na pays ya biso ba africain donc biso po na ngai na ebité so bato mususu baloba bokoko basala ba livre basala ba bible mais nga po na ngai biso to na mayele o ya mutu o kitoza mayele makasa partir ya mutu no to mona kati o mona mutu moyido azi congélateur e wuti na mikina poto parce que ye awa ezate ba bon ezate ma a travailler en commission eloko mususu donc tozana mayele makasi na mitu na biso ndenge lolenge kokana na biso to salelaka Matondo ingeta mama Congo to pesi maloba na ba journaliste bazawa atuna question ya qui est derrière moi bon qui est derrière répondre à la question qui est derrière otuna qui est mutuna yo qui est derrière moi nde kaka baloba na loyembo mona na sepela nango koyoka mingi na kata so mutaza derrière moi fona bwaka ya mwana na biso mwa mukazo yemba osali ne logo te babwaka yoka innocent donc yo pe babwaka donc na kata so mutaza derrière nga fona bwaka ye donc derrière moi eza bakoko nanga do na bwaka bango donc c'est ça ingeta to pesi maloba ya Nadège Botei moko ya Belko na mikina poto esika na uti soki na sungi banani na kanisa awa na Congo naza na bato bayebinga balandanga partir ya Congo vraiment na kanisa mutu na ngai bakoko bakota mayele moko na lobata musu na uto yebisa bandeko nanga na bina na mayele osala tout na ebo sunga moto côté social côté mariage côté ni il s'agit na peso conseil soko yebika nengo osayelango en tout cas yo sunga yo na sunga batebe na mikina poto o penza ke balinga mingi koyokanga pe na changer ba vie na bango pe mateya oya kolamusa bato yangwana ekota bato ebele na poto mingi bomona bato ebele bakoma na système ya kolanda makambo tradition mingi pe bayoka o mama Congo ya kuyelwa loba na bango donc bato ebele bazaya kosunga na mateya parce que kosunga moto na mbongo te po esa nango na sens te po tomona ke mingi baza na mbongo bana bolingo te kati na mapo basalisa mais so sungi moto na mateya olakisi mateya ya bolingo te ye malamu na kanisa mateya wane kosala ki esunga pe baninga mususu pona ke biso sto avancer donc osunga pena na poto en tout cas mingi bazana mateya nanga kati na bango o esunga bango na bavi na bango pona ndenge lobi ke pona nini na associé gouvernement te obie soki ndenge na koko sala kulu neza partout na Congo na kanisa baka charité bien ordonnée e bandaka nano esika yo zalinga na za mwana o na botami na Kinshasa na bandaki yango na Kinshasa pamba te na wuti awa pe na bandaki yango na chango pamba te na botama pe na chango mais na ndenge ya libanda tozana bato bazana bakolwezi tozana bato bazana na Butembo tozana bato bazana Beni o tosolana ba makambo etali bakolona donc lokola to bando idée nga na zamo na Kinshasa na bandi yango awa na kanisa boyoka pe kuna pe boyoka boza pe ba nouvelle ya bato pe ba osala ngwa partir kuna to bi to osala ngo partout na lobaki te ke to banda lokola ke gouvernement ba pesa biso mbongo na kanisa to baloba ke mwana mboka Félix soka akomi na pouvoir yimo ka loba ke atiki libre atiki mutunyo so congolais no sala libre asala quelque chose nde na otolo ba mabele na biso ezali ke biso ba diaspora ke na koyekola po aya kosala donc okoyaka atolo ba ke bon président Félix nga lingi pesa ngai 100 000 pour na sala projet bakolona na kanisa oyebiso makamni ozoloba peut-être akoloba mutu mo pasala ngo azombo asala eloko te banda eloko comme ça bango pe ba gouverneur ou bien ba bango ba mikonzi soki ba monike eloko wana ezape bien pour na biso no so peuple bazaka na makanise ki ya kokanga kaka neti neto yoka ba msuba oloba nanga oyebiso ngo sa eloko malamu na Congo ba mikonzi te ma ba koka osala te ba ko empêcher yo ba olinga te o avancer ma même te ezali ke mutu moko te akosala eloko nyonso so mutu aza mokonzi peut-être akosala eloko ota mususu soki eloko wana eza ya molimo ekoti mpo mutu asala yango ye wana peut-être bato bayokola mokonzi mosusu akokende mpe mona mpo kuna bakaneli mpe bana na yo omona parce que ezali posa na yo te neti nga na osala yango teke mpo nazwa mbongo ya mikonzi bapesanga mpo mpona lia nabongisa famille na nga non osala yango par amour pona motema nanga pe pona lingaka mabele nanga so ezali ke un jour ba mikonzi balinga basunga biso poto avancer na makanisi wana et ozali sengo mingi donc pour le moment na associé na mokonzi te pona lingite na bima lokwa moyibi mona yiba mbongo na sota na nunga moko na sala na o biso to koka na ndenge lisanga na biso bana ko dia totila esika to sukele ne to senga aide donc c'est ça Matondo to pesi malo pa de journaliste Léa Yoba yaya omotinga yango ezalo oyebisi biso awa na bareligion nyonso yo oboya
mais nayebi te religion nini ngotangisa biso na mokili oyo oyebi oyo ngotangisa biso parce que totali religion christianisme oboyi bouddhiste oboyi islamique oboyi religion nini ngotangisa biso ekula na ngai ya mibale eza boye est ce que eza moko ya mabongisi olingi obongisama te mpona élection 2023 olinga mpe obongisa mpe mwa mabongisi yango mpona candidature ya 2023 yango oye okota mabonga kuluna po oyebika kuluna mpe se bakoti mpe makambo na yo tomonaka yango ntango bapropaganda ndenge ezalaki omona baoka mpe bakuluna lelo mpe se bakoti makambo no mwa avasini kozala matondo mingi na motuna otuni bareligion nga na boyi bareligion nini eloko nini nazopropose obie makanisi na ngai eza nini mpona bareligion koboya bareligion ezali eloko na propose teke mpona fungola lingomba mo boboya sikoyo na église na nga donc nde kana oti olobaki nazalaka contre bareligion nyonso mpona nga religion eza business donc basala yango mpo bakongola bambongo omona moto aza kaka mikonzi nyonso ya bareligion na président lobi te nataki komo te na bi bolandela bamikonzi nyonso ya bareligion bomona bango kaka baza bapatron bandimi na bango nyonso baza batapasi mais sikoyo mikonzi nyonso nalobi naloli moto te mikonzi nyonso baza na bareligion oyo baza bantete ya bareligion wana bango kaka bamemi na bango basaki moto aza pembeni oyoka sapato se nzuluki chemise ekauki mais ye aza patron kwa aza na bandako aza na basi aza na mais yo oza pembeni na ye soki olingi okoma be mpe apesa mwa stratégie yo mpe koyekoma paster esika oza ale omona azwi mwa stratégie pani ye mpe akokoma su mokonzi na ndenge na ye mpona ke ye mpe akoma monene donc mais soki oza kaka moto olandaki oza kaka na pasi alors nga mposa na ngai eza teke ngai nakoma mokonzi ya religion moko boye nasala mpe nga mpe ya koya lopa asali kokoda toti l'église boya koyokaka mateya non mposa na ngai ezali ke totikamaka bareligion parce que tokoti tro na kati me bongo na souffrance alors ke bokoko na biso nga mposa na ngai ezali bato bayeba bavaleur culturelle ngai eloko eza kaka na memaka bato kaka na bokoko soki ozobela kokanisa teke soki olobi au nom de jésus okobika parce que soki ezalaki bongo bamorgue oyo nga na omona na nzela na oleka bato ngai mwana nga mama na biso donc bamorgue moto wana nyonso bazokufa wana baza bachrétien baza bamusulman baza oyo nyonso ya religion bapaya na mabele na biso batémoin de jéhovah nyonso kaka kolela mais au contraire na oyebisa bino oyo eza vérité soki tobandi kovivre na makambo etali bokoko na biso bakokufa oyo ekokita bakokufa oyo malembe ekosila makambo kokufa oyo ekosila parce que kala tobandi kovivre so olamuki na tongo keke so za maladie ou pas zwa kopa kongo bololo mela eza bokoko na biso ozano na maladie te mais lelo mi bakoma ozela akoma maladie sima mona soka meki ya bamendele simbi ta ye na bokoko mais nzoto dasi ekoti maladie mais ok ntango oza bonne santé olamuki na tongo ozwi kopo na kongo bololo omeli allez et so travailler yo même ata to ana payer bangongi pona salité mo mona ta ngongi sur obela malaria te parce que o tie déjà antina ngona kati po lelo tolobi ke totika na totika ba religion ba paya en même temps pe ba koko na biso bazara pi kokufa c'est vrai na kanisa ngai so na lobi na yeba momani ba yela biso bible na mabele oyo nazaka mo amoke na kanisa to ba bandoka bola ba nouveau testament et botami na mabele na biso te eye koya na ba valise lokuta wana eyaka pa na ba valise ba memi on pene be na kata ba valise okota na hotel batieli wango na moto ambetu okota na toilette batikilo wana de so aussi so ça besoin tanga donc mundela za na mayele moko ya kobebisa peuple moyindo soka yebaki ke bible eze eloko ko memi na biso quelque chose ekopesa biso mayele nguya mundele bible na bangaba noteka bible mo eza na $10,000 comme ça moto moyindo ko somba moto sote poso asombi yango auzwa sagesse mundela atikela biso bible ofele pour détruire pourtant ba oyela o sagesse okoka obundana oko beta même oko boma même moto ayeli o sagesse parce que tanga pesi o mukanda wana alobi ke tangaka ozwa mayele tant yozo tanga monde komi zoba parce que tant moto yelo omoni le bible oyo livre oyo eza lokuta olobi te moi soso na zwe na oboma parce que makama olo banga na bika na bible ya zoba ke bible ya mabe yangwana bita mundela yaka na bible wana mais nga problème na ngeza la kana loba mundele so okoti na ba métro na ba train partout mona mundela tangaka science atangaka sociologie atangaka eloko ekoko fungule butu jamais komona mundele na bible ndenge peuple africain simbaka bible alalaka nango na mbeto asalaka nango makambo nyonso mundele azalaka na bible te mundele atanga bible te matikela ngo bino ba africain wana lobi est-ce que na mayelo boyebi mundele azala ngo azoboma bana na biso miki likola ba coltan o bazotonga ba téléphone yo ba nini mundele ba ke bible koko pesa africain sagesse est-ce que mundele otika ngo fele bobozo na bino parce que yebi ke ko détruire donc yangwana peuple africain za détruite na makambo etali kotanga ka na bible
bakoko na biso babande kokufa lokola biso tokufa lelo te na kala bakoko na biso ipo mutu akufa il faut akola pe soki jeune akufi faut baluka bayeba eloko nini bomi jeune oyo parce que bayebi ke tozana banzete ko traiter tout maladie nyonso bakobikisa na nzete jeune oyo akufi ndenge faut basala ba recherche bayeba eloko nini bomi comme ça pour bazwa ba précaution ke mutu moko tasala so ilikamba boy donc ikala kokufa ezalaka boy te kokufa oyo yeli biso etondi biso na mboka ekomi solo liwa pamba te toza biso nyonso na kati ya seigneur kaka kosunga même ata asungi te mais yo omona kaka ye basungi te mpo ye aza na kondima lokola yanga te omoni nga nde na bongo naleki nga nasambela koleka ye nga na kondima plus ye azokufa ye azobota te ye azobala te parce que aza na kondima te biso toza na kondima toleki bango donc yango wana buzoba oyo ekota bato mais na bokoko na biso makambo wana eza te. Merci beaucoup, je crois que tozo cité vers la fin question moko question ya bakuluna nano bien alobi parce que atunaki ngai ke bakuluna mosusu ta mosusu baza na kanda balinga facilité na yoki nyonso wana na kasa tosalaki bango to balobaki ke bango balinga so bakangi moto me bazwaka mboka ebele te parce que bango sikongo kuna bina baponi bino bolingaka kokanga batapasi fali bokanga ata bamikonzi comme ça so bozo toucher bamikonzi bogani plus comme ça mon compteur on a beaucoup touché baba banga ba lokela bino solution mais bino siko ndiri ki kuna na bino bosala ngoka mingi ba sito ya pasi pe bokalaka bato ba pasi mais balobi non ezaka kanda ba témoignage na bango ezaka kanda est-ce que bozongela te babi mama so pesi biso mosala ya ona ote koloba so to na mosala ezaka exemple na pesi to na libiki maki ou bien nini ezaka exemple na pesi ki exemple moko wana na kazana émission na sala ki parce que na passé ki na RTNC na lobi tokuta ina ba jeune na nzela ba jeune to didi na libulu na voiture ba jeune ba yebele po ba sauver ba longola biso na nini ba tumuni bazaki so combien ne bisi ba on to pesa bino combien po ne bosa esi biso bazaki na kazata 7 personnes ba bi pesa biso 8000 sikuto ngana o calculer 8000 eseloni sikuno baba okabola ngo combien omona siko muta bongo no baneke ozosala musala mo bopana nga chaque mois na banufuto be mata $15 siko azoluka kaka de fiske eloko kosombela diamba obie boye yango facilité bongo baluka omoni donc bazana facilité o ke bakoki ko changer ki topesa bango chance to lobite ke ngana yete pona changer tout le monde kuluna no sa comme parfait parce que eza partout makambo mais tout meka de fiske o meki o sait ça moi bato omona obimisi pe bato pe muso bakope ko sunga ke ki déléquant pe sila na ba quartier sinon te eko affecter biso nyos et comme appela même na ba famille na biso so bimisa bakuluna meto omona oka neti ka achi kuluna obima partout olobi bien ke bakuluna o bazana bazanga banda côté o kinga na luka centre mona tongela bo bakuluna bazaka kwa bashegete bashege bakimisa ba ona ba église pa mate bakanga ba balandoki mais bakuluna baza bano ba wuti na bakati ndako baza vraiment ba parents mais ba parents ba na situation mabe ali yango ne bibisi ba libanda alors ce côté yo badolo ba ke bona proposer musala o ya kokombola ya kosala ba proposition ezebele nzimite tangu ya wuto sa musala lembi na poka ok baza vraiment na besoin changement parce que nga na tune bon olingo kufa na oboma olingo kufa beno okufi na mabe balobite mama changer biso ya kasa motuna na liboso ezali bato ebele baya ba filma ba kuluna ba sala makambe ebele pe ba kuluna ba pesa ba machette na bango ba prometa bango ke to memela bino nouvelle vie quoi bazonga basala eloko moko te allez bakuna pe bazonga na bona makambo na bo ba continuer ko to koleka ko to ne ezali peut-être liboso pona kanda peut-être donc c'est ça eloko mosusu ne to lobaka ke zala ke tant pozo ça eloko au monde ti pe bino ba journaliste pe ne boza pe boy tam so songa pe ne ko sa eloko na ba moyen moke na besoin lisungi tam so ne biso journaliste na besoin na po to panza message oh franchement ngate muta matondo mingi Bible bato batangaka ngo babikaka nga na nzimite parce que tobotama na force ya nature omoni nature bomona moi bomona sanza bomona banzete bozomona yango na mtepesaka biso force soki olobika lelo na tiki Bible na obenga makasi énergie soleil ekotanga na nzoto obela te mopepe oyo yango mtepesaka biso force banzete oyo okoki kosambela okoki koloba posa na ona nzete oyoka yo Bible esala eloko moko te na kanisa na zana bino no memela bino be exemple o ezapela na kati ya Bible ke moko na biso ne ba moko ya ba prophète na biso Kimbangu ateyaka lobaka muyibi bakangaki kana eloko ya ye na ona maboko ne parce que muyibi aza mundela yela biso Bible Kimbangu ba bomai ba pardon bakanga ye 30 ans ya prison pamba te pona vérité o ya talisa bato ke Bible ezalo kuta
donc beaucoup tout na partout beaucoup tout na raison nini bataka kimbangu na prison pour 30 ans ezalaka raison kaka ya lokuta accompagner la Bible pour ayebi okoyiba moto te so oyebi ndako nete donc ayebaki parce que azalaka catéchiste asambelaka na bango azotanga comme nga mpe nazalaki chrétienne natanga Bible na comprendre na découvrir ba vérité belé ba vexer bozoba na kati na bi yango bobenga la parole de Dieu donc eza na moto moko boya asala comment makambo nyonso allez na bozoba boya na kati quelque part ba komi Jésus a lobi je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël donc Congo na kati ya Bible ezate est-ce que na kati ya Bible kombo Congo na kati ba koma Congo isika mo na Bible comment bozate na kati ya histoire na bokotsa iloko comme lokwa ya bino mutalobi asa peuple israélien batangeli bino ba masolo ale kombo ya mboka na bino ezate me bino bomo lokwa ya biso ayaki ba bato baboyi biso tozwi na biso bino bozoye bino asa congolais azala jamais congolais donc mutu moko te oyebisangaki asambela la Bible pesa ki wana eza mensonge bato bapesa bino ba témoignage ba préparaka bango faut kosa boy bozobika na force na bino o natira opesa biso mopepa kitoko to vivre soko respecter yango omona okoma bien obika pona Bible te mais tant o mikosa ma okoma na moment mo malade yelio alesko banda ko lobaki na ndimite fois na biso autokufa mo na biso jeune autokufa ki azangi ko sambela Bible azangi ko tanga Bible po bika donc atanga ki Bible pa belela ki Jésus mais ayolone malade akokufa donc ce qu'on comme na citation wana yeli yo ya maladie siko yo comprendre que tant okufa na mukila molimo siko ke nolbaki na se trompaki donc ndenge batebele ba se trompama mboka na biso etondi na lokuta ya Bible donc c'est ça eza mensonge. Merci beaucoup. Question ni ami baleza laki pardon question ni baleza ki bakuluna peut-être oui est-ce que vraiment ngai nazo kuta na bakuluna bien nazu kupa ba garçon moko boye na kuta na bango mais na kanisa yo na olandi image te bana bakombo yoko général Songolo paka na ebis OK matondo nakutani na bakuluna ya masina parce que nga to siège yoko to binjili menga ba bisenga siège na bongeza masina nakutani na bakuluna ya masina kingasani témoin nga azaye donc mbuta bonganya tozalaki na elongo tokutani na bakuluna ya masina kingasani bakuluna penda oyo kapenza otali face olobi oui o face à lobby mais tokutani na bango bayebisi biso bapasi nyonso bayebisi biso makambo nyonso eza histoire vrai na yete pona kosa na komba bakoko ya Congo nakutani na ba vrai kuluna pe na njili tozali na réunion mokoni dernièrement tozali na réunion na journaliste na biso ya kikutu ayeme bakuluna ngo bayaki te po nini kuluna moko viola ki moto ale esalaki désordre bakuluna bayaki te na réunion alende avant-hier tozaki na réunion na bakuluna njili kimbantseke do ba imagine ebimite tout donc nakutani na bakuluna ya njili ya kimbantseke bango nyonso bazalaki wana pe bango mo ba proposer ngake eza susu na batu zato kebenga batu mususu pena ya bakanda o bazoko ya bazoyuka na boboto moko omona pena longitango yeso ozanga te obanga metanga okoma mbuta bonganya aobanga ko filmer aomona kwa nesi bakokani azobanga ko filmer mais na ebisi balobi nanga ko filmer biso te maman ko filmer biso te tia caméra na se na bi ba filmer bino parce que ngana na besoin bato ba otala bino po ba aider bino botika makambo ba filmer bino. OK d'accord va filmer kasi donc ezaki bongo nakutana na bango nguyana de ozobeta sobeta nga nguya bakoko te parce que bakoko na solo ba bozobeliaka okoki éviter c'était faut yeba okote ya mwana nzala te faut penser quand même quelque chose faut la kisaye bokoko ezalo kwa christianisme te balobaki Jésus a lobby crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille mais au monde yo croire kama kasi me bande ko no ba obela ba sokufa ba osa mais yo baki songa na okwa na ngaka na sauver ba famille nanga mais ba famille bana ki ndoki bazali mitema mabe baza balingi yo te mais yo croire kama kasi mais osana bitumbe bandi avant koma na libanda et bandi na kata famille na bokoko eza bote bokoko eza faut la kisa moto faut la kisa o continuer ko laxer na malembe ndo changer moto ko na vie moto to koti lelo ba mo changer lobi eza bongo te do bato na zo sala ba réunion to sala eza deuxième réunion donc bakuluna nous nazo mona avant na komana na sala troisième place à Okende ba on nous nazo leka deuxième fois au mona ki bazo ndima toujours ba peine na ba ya koya pour na ko changer bango il faut penser bango travail mais tozana na besoin ya conscientisation non ça na no conscientisation après ton ba misale ko zomande et c'est ka ba changer. Merci beaucoup eza ba question ya suka kaka ya curiosité mama Congo olobi bilo ya mboka na biso pona yo komela diamba eza mabeto eza malamu question liboso na gene ndenge ndeko na deja lobi
et puis de deux na moni na biloko matoi na yo otie basine otie même tatouage oza ya mindele oza ya mindele parce que yozo maeba indo selon yo tatouage elagisi esprit dans le dessin wana selon la Bible peut-être selon la Bible te signification na ngongo wana na munoko oyo basala tatouage esprit dans le dessin donc to moni otie ba biloko matoi oyo na basine wana ba croix wana ezo signifier biso nini. Ok. Question no ya liboso ezali komela diambe za mabeto malamu nakaza na sepe na makati. Ponga penza na sepe na bato amela diamba nga vraiment na sepe na bato amela diamba parce que diambe pesa sagesse moko comprendre onte. Komela diambe za bien makasi mais mela on ande moko ya modération. Mais là on ande nga bien diambe za matiti na biso amboke fungola ka penza mutu na ebisio okozona ba rêve. On va encourager bato ba mela ba diambe. Na modération. Parce que bato muso ba mela cigarette ko détruire bebise ba foie et puis c'est cancer mon contraire diambe za matiti naturel ya papier wana pepe ça ka tube mais ezaka obligé tout ça papier donc diambe ko melona bande rebelle mususu ba macha mususu otsango na zolo mususu osala ngona ndenge nyoso lingi donc pona yo tuninga question ya papier te motuninga question ya diamba diambe ko tokisa ko melona ko ati te yo po mela nango te ngana mela ngo te matuka na ninga na mela o me fona za na position ya bien soki ezabo no mela sikoyo deuxième matoi kingo ba ekulusu na ba ekulusu croix to bi keza sida ya Yesu siko to ko bade croix na yo engelo bani donc bomoni signe oyo na lata ngo foma na sepi na mutuna parce que faut bato ba yeba bato ebele ba pesanga ba kombo ebele bi bato musu ba mona na ba mayele trop parce que na mboka na biso so mutalo ba français bedo ba mona ke mayele trop yo ka sa mayele intellectuel nga benga miso ba intellectuel illettré trop de français pour rien dire donc le bilo ba français ebele pour rien dire. Donc ba pesanga ba kombo to na ba signe oyo eza signe égyptienne biso ba koko na biso ebandeto bandana ya mboka na Égypte croix de Jésus obotaka eza euti na ebimi croix originale eza yango croix de Jésus ebimi na croix eza fake eza fausse croix de Jésus croix oyo nde yango eza croix ya force donc signe de vie o ba benga ngo kota na internet ke na Google beta ankh parce que comme on eza ankh ANKH oyo babinga ngo ankh na bato boyebi to bofinga ya kulala ta basigne muso balobaka signe ya franc-maçonnerie yango te franc-maçon bapesa bato badini babitende so basinga rouge bakanga na maboko babagi mo mystique mais o eza ankh na oyo eza zeke ezali ebundela biso o eza babiloko na biso amboka ata milimo mabeko obeta na zeke o so nwe ko mekanga obeta do ba o eza ba moko ya basigne o epesa nga makasi. Donc oeza ancre eza croix originale o esika fake ya croix de Jésus et bima parce que croix de Jésus eza croix moko ya ba prophétesse na biso babengaka ina komba kimpa vita alobaka soki omoni esika nyonso batie signe ya croix boy please kokota te ezali signe ya perdition soko okoti esika wana obungi ata baye kobimiso okoko bima te donc omonaka croix de Jésus eza na Bible eza soko mutakufi batie croix donc elasi oza perdu. Donc molimo no travailler souté OK yo bungi libela ata to benga molimo bakoko na biso esala po mindele na ba église na bo mona bakunda bato na bango parce que basambela bibemi na bango mon contraire biso so mutakufi balobi ke no libela ya ngwana mboka na biso eza na souffrance poto bela ba milimo wana te donc croix oyo ezali croix ya force eza signe de vie oyo koki ko pesa o vie na yo molai donc eza ya mabete soki mutakufi na biso soza to kokanga sa photo ne toza boy so nga na kufi boya botani botanga croix donc l'axi oyo aza perdu na groupe oyo mais yo ba yebiso ce qu'il faut croire na ngo mona moto so alati yango mais quand yo pe ba bomela pe Jésus to ba bomi Jésus pe batie kaka na croix siko ngai so ba bomi ndeko na nga batie ne sika moko boy na kasi bando bangisanga ba bomi moto bino bolo ba ke les rois des rois mais batie ba baki na croix mais yo kama to juste sur les mêmes micro ba baka ki moto no olati yango na kingo lobi force mais oza ya kobunga donc signe oyo eza signe ya protection tatouage eza bakoko na biso na kalabanda ko tia ba manzo ba banzoloko donc eza série na série bimaka na eloko ezo ko problème ezali ya dessin nini ozosala po ekomisa eloko oyo osali mabe tatouage ya promité mais eza ba signe oyo bato basalaka na ba tatouage na bango so oza na tatouage osala ngo signe ya lion mais so yebi signification te mamso basalaka écriture chinoise mais ayebi maloba ta donc on pas moninga tia kita musu ya komi maloba mo satanique oyo koyi ko sala o mabe yo copier kaka po moningo esthétique. Allez, il y a un décide de ça, mais tatouage et ça problème était. Nga ba tatouage na tiaka parce que na lingarango na koko sate donc ça ça peut beauté et identifier ka ba makambo on songa na sala
donc c'est ça famille na yo croyaka pe na makambo nyonso elobaka donc tatouage na nga na mokongo eza Afrique parce que na bundelaka Afrique na kasa so otali be esika mona tia Congo donc ezali précisément na telema na Congo donc ngai soki ba musu baloba pona oteyaka na lingala bafricain musu ba oyoka ote nayebi anglais na lobaka ngi parce que eza mboka o na lobaki na koli kuna mais na teyaka na lingala pamba te naza congolaise donc il faut nano nayeba na ko soigner ndako nanga yamboki na yeba bandako libanda nde ezovi famille ya mama Congo ba croyaka na makambo nyonso oyo zoloba ou bien baloba kaka biloba loba na ye wana famille nanga ezaki difficile pona bango na débit te kato yebi ton yé na vérité bon lokwa ba yebi nga na botami na bango na koli na bango ba yebi ke na ndoki te donc ibando lekela bango ki makambo e uti wapi makambo boy mais moko bazaki na mo ba trace ya ko banyana za mwa mkeso na yebisi motolika omoni yo likambo sabo esuki lobo oka tika yo makamyo loba makama mikolo omoni esuki lebo do bazana ba témoignage mais lelo na minute au famille nanga en tout cas majorité ya famille nanga vraiment baza d'accord na message nanga pe bakota na kati merci biso pe tozana day na pesa modérateur pour désannoncer sur c'est bon merci toko ngoro na suka ya émission ya biso face à la presse tozana ba day mais commentaire ya na suka mama Congo tokoza ondengeni soko kopesa le contact ba ko bazana besoin ba continuer maté ya kitoko ba ba nini ko soutenir na ONG na yo. OK en tout cas bato nyonso bolandi ngai peut-être étant mususu ozana motema bolingo moza chrétienne ou bien chrétien ou bien bouddhiste ou bien musulman kotala nga côté oteta mususu côté ya kiboko ko nanga ona telemela makasi mais tala côté ya bolingo etali mboka na biso so ozana besoin mema lisungi na ona kati na bana o bazo souffrir o kezaka bana na temba souffrir za biso nyonso to souffrir parce que lobi yo poko koyo okuta na ku ye mona kuno na ko salo mabe parce que babanga motuté donc soko moni ki oza toucher na mateya o etali ke osunga okobenga biso na numéro ya awa partir ya Kinshasa numéro nazo sa ezali 08 donc plus 243 89 72 31 987 donc 89 72 31 987 on est à numéro na osala na kini parce que nazana na pour le moment mais numéro na nga ya WhatsApp na nga ya libanda ya Angleterre ezali plus 44 78 41 72 97 70 donc yangwa donc 0044 78 41 72 97 70 wana okoti na WhatsApp na ngando komeninga message pona lisungi na biso pona ba jeune na biso ya Congo matondo mingi mama Congo matondo mingi na ba journaliste nyo surtout ya Kelko bozali vraiment ebele wana ya olanda biso merci na ba chaîne nyo surtout oyo boyaki bona mpoya lelo sanga ma na biso za pas ko to musai moko ya ba cameraman na biso na kombo ya Jani célèbre oyo batanga ne ekobima déjà lobby na yango to senga lisungi na ba oyo bakota na biso asungaki biso ba image botelaki ba image na ye ba numéro eza wana boko tope biso ba numéro wana pona lisungi na bino na sima ba oyo nyonso bazana a besoin ba leka bongo na face à la presse oza émission oza conçue par ba journaliste ya Pelco émission kitoko oyo retala ma partout to yambaka ba nyonso tout oza la politicien oza la musicien aux artistes pour les émissions face à la presse pour me rappeler au bimisa oyo za na mutu na yo na nyango na pesi bongo merci na ba cameraman nyo surtout ba journaliste surtout to mwani bon pour na balasima bye photo bozaka bakanga ba photo. Merci beaucoup les amis que vous avez vraiment attentifs Bolandi et Bandeliti na suka siko ekomi na suka mais biso tolobi ni na correcteur News TV tolobi que en tout cas mama Congo biso na correcteur News TV to peseka longo na et puis te féliciter en tout cas to encourager na eloko ya bongisi ya mutuya o ezali ko nyoko la peuple congolais cool to bezali ba belé ba kota sama belé oyo car pour effectivement ba cool na ko boto la ko sala mambe belé to za na passe to na souci ba témoignage je beneni ko la sala vraiment musala na ya mabe pe gouvernement sala musala moko te pour que à apaiser atikisa bango mosala bango mabe wana kikulu na wana mais mama Congo boki emone nga expliquer biso toni lokako bakisa te malgré ton matanga en tout cas to sala mosala merci de vous toujours scotché branché merci Roger le combattant ya kozala wana ka pour na Olanda Correcteur News TV merci Richelo quoi merci na lobakanga benga kaye
l'honorable Junior Capitaine, merci à toi aussi d'être toujours connecté, branché. Merci à surtout, merci à ma jumelle Léa Omba, merci à Pelco Press, merci à Jonathan, c'est ma caméra, merci Dieudonné Weja, les grands monteurs, il y a Correcteur News TV, ceux qui Dieudonné Weja tena habité, merci à Nzambe Tatalikolo. Bon qui m'a pas qu'on nga lobby, il y a zali na yemte église des noirs, andima na bibliothèque, andima na christianisme tout ça et tout. Bon biso to lobby, mon sala o biso to ben o bendi biso ya komona ezali kaka ya kokanga bakuluna. Conscientiser bango koluka kotikisa bango musala o basala ka mabe puis ko aider bato bana problème ya kozanga kotanga kozanga hôpital kozanga place ya ko mibikela ndelo ko possible pas na ye bientôt mon ndenge ya lobike a expliquer vraiment mon besoin na ye malgré que aza koluka lisungi pe na bato balanga opesa bino to kolanda biso so posa na lisungi o kopesa pe na mama Congo c'est pas un problème. Correcteur News TV za wana ka pour la vidéo surtout. Merci de comme Souka, restez toujours connectés, branchés. N'oubliez pas, abonnez-vous car Correcteur News TV est là pour vous. Et puis, envoyez aussi aux autres. Balanda bali on te tindeli bino yum total il y en a tindelio tindebe mutum so parce que tu nga egozi mete Correcteur News TV go wapi. Correcteur News TV. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.